Mokili Mobimba Baza Olanda Peginsa, c'est le terminateur de la presse congolaise moderne na Congo exclusivité ou Ezali, émission en exclusivité mondiale. Touti ko perdre grand artiste et musicien, il s'agit de Général Def Defao Aotikoti Kabiso. Qui peut nous parler makambo Général Defao? Tomoni ba mpese bangungi ba komi koloba ba binseko ba komi koloba ko ganga ngana bagi Defao ngai bo toboite. Nanu pe les gars na TVT. Nanu pe aloba mingi mingi te. Lui s'appelle Jules Nsana, le producteur le plus beau de la diaspora. Oyo Azalaki pe akotika la kozala producteur ya Def Defao à vie. Tosona nini po toki ba rime rebelle. Def Defao akufi na nini? O akufa na poison. Def Defao ba poison ki tanga comme Kinshasa. Def Defao Kabila bandeko kanela ye. Def Defao ya Kabila za chauffeur na ye. Yango ne ya jini sana sala ki tout. Bazong sa na Kinshasa pour être ba livré ye. Def Defao ba rime rebimi et belé. Def Defao akufi na Covid. Def Defao akufi na tension. Général Def Defao abalate, abotate. O Def Defao zala ki pédé. Tout rien la vérité en haut et pas un moutou. Oh maintenant qu'on s'en a Def Defao. Pour te boy au conditionnel qu'il paraîtrait que Togolobanga en tant que journaliste d'investigation, dans la salle d'investigation il fallait qu'il tous exclusivité mondiale, il y a Royamba Gilles Nsana, Oyo, tous koti to sing ba permission autorisation kili po andima koloba parce que alobara na TVT. Il est producteur, il est manager, il est mécène, mais en ce qui concerne l'artiste et musicien de Fao, c'est parmi bato bakoloba na mboko que ngai Jules Nsana na ebaki de Fao. Bon ça pété mato ina mbeza ya kofungwa mapo lelo ba vérité nio sur bima. Ba question nga ba réponse ya ye. Jules Nsana, mes condoléances d'abord. Autre kufela mutoza ki cher na vie na yo. Tango uzwaki sango oyokaki sango ya liwa ya Général Def Defao et salaki yo nanu ndengeni. Merci beaucoup. Ndeko nanga la bien ndeko nanga lipeki sasa. Vraiment en tout cas au moni balobaka soki bo zana mutu oyo ndenge Jésus Christ alobaka. Tango batuna ke Jésus ezana bandeko no bazali banda bazoluka yo. Habité bandeko nanga bao nazana bango awa. Ndenge tozali na kuto nanga Général Defao. Sango wana tango ye salaka choc moko oyo ibisa ki choc moko makasi. Ça choc moi ma casse ici ko choc wana na mesérité. Donc c'est ça. O zoki esango ndenge ni ebisa ki ndenge ni boka ke Général akufi bona boye nani abenga kiyo nani informa kiyo epesa la ndenge ni. Sango muta formanga muta abenga kinga ezaki mutatinda nga message ezalaki le mois Zakari Baba Baswe. Zakari a benga il y a bien que noté a benga lundi je crois si je me trompe pas. Lundi a bien que noté c'est mardi a benga mardi a dit pour te betane a benga mukubwa a bindugu Général Defao na koma na Douala ah ça na koma oui abimé loko na moni eza bien parce que azaye mongo kuna donc hôpital wana e wetiko benga batu ke noté tozana Général Defao ezo senga batu bakende ko assister pour ba pesa nouvelle ya état de santé donc sangwa we bana ndenge on d'abord après cela on ezaki na si ba 17h na biso si je me trompe pas tango ngongo ko pusana Nazarana Masra moko comme Aristote aza Camerounais aza na ba boîte Douala Cameroun na Kenya auto beanga ipo kuna beanga mi mfumu na Nairobi mfumu nazana moi groupe morobo ya bato na biso Douala ba auto ko yebisa ke note
en tout cas général état des fois ils a bien été donc état des fois ils a bien été alors ils ont vérifié et puis c'est là on ça yo suite bah mon a bien Montana na bien Montana na bien bonne de quoi bien comment ndenge na auto solo na kulutu zakla auto bisanga no te viaza na état mo bien été abi non tout justement na ngaki na benga vie na ngape moko azakuna nazo benga maintenant nazo été so na benga na opeso nouvelle alors tango bangonge pousa ni susu na moni ndeko na ngana Aristono ya Camerounais wana azana ba boîte a benga c'est un dommage en tout cas général azé soutien na vinga on a yebisi o teka ba petit na ngana ba kenda gitina baza siko na hôpital wana na Douala est-ce que tindi bango de vérifier o te na tindi bango ba vérifier ba yebisi ngai bona so lingi kutu na kotinda moni moi image o moni ba bazolo baloba ba Camerounais bazolo ba wala be assistant bo ye mutatindela ngango ezaki nani masala ngo Aristo tango atindeli ngai bona bino zela nanu na bengi kulutu Zakari na moni Zakari bandolela nduku yangu général atiki biso Mamour et PC Shop, pas City. Donc c'était ça. Jeune Sana Otoyokaki, qui est une générale de FAO, Bokabwanaki, pour Toyebio, Yone Muto Memagi de FAO na Kinshasa. Yo Muto Longola de FAO na Kinshasa, Yo Muto Pe Ozong Sagi de FAO. D'abord, non, bête la bisonon histoire. Ngungini na Swakio, risque nini ozaki nango po oyizongisa de FAO na Kinshasa po oyebi ke na ba rumeur toyoka président honoraire ya mboka na biso Joseph Kabila Kabange azalaki chauffeur de FAO dike de FAO ko niata sumboka wote mais to muna bojil sana na misika fourmi o s'implica o tchaba moyen o tchaba partenaire na yo Berik Mandala tout consort de FAO azongi na Kinshasa na Congo penda ndenge bo continuer na eti nane boye robé bana soso ki na ebité lelo to ba vérité yango bezo sono ni selon na dans 2 minutes parce que auto kende vraiment une étape pour ba congolais ba monde entier ba comprendre et puis vérité et na monone ayo Jeune Sana à vous la parole. Ouais, merci beaucoup. Bisona vie monito sali bambule belé to vandi en tout cas via vandi na moi tamoko bobore des fois za été to za ennemi na Kenya wana za ki ngane to roi ya na leki to longwa ki le roi makabo musala to koma ya na leki alors ndeko utoloba nga moto da bimisa vie nga pe moto da zoni sa vie donc tant to koma ki awa omona za kulutu na ngai kulutu azaki eloko ezaki na kulutu na ngai za ikanda mingi kulutu za ikanda mingi na moins incompréhension nenga ezaka na business on habite kulutu côté on to kenebo to kenebo incompréhension ezalaki bon nayebaki ngana kulutu ebandi lelo te to koza ata musu tozo sa eloko ata na Kenya kuna kulutu te na lingi bote na lingi oye mote bon en tout cas pour nane ya bona en fumu na moni makambo ndenge za bo to tikala nanu moi to tikani mutavai na côté na ye ngape na vani côté mais soki abeli mutali boso akenda gezanga parce que comme il a mon grand frère et famille de Babylone mususu boso na mon parce que il était teti général des forts a dit teti ce n'est pas n'importe qui ko ya o yebise loko andima ce n'est pas n'importe qui ko yebise zo avion qui déplace bolo donc ils arrivent benza ko yebaye bon a kiso na moni que de place on a siliki to yokane bien te na tiki na mutema na oti mokolego kita wana ekulutu na ngai omonde ndenge ba uti oloba na hôpital so aza na hôpital wana ki saso lingo ka mutali bosa lingo ke kuna Jeune Sana parce que aza ekulutu na ngai et puis ça soki na komi avanda kawa kimia to sali auto ko sala to sisi donc c'est ça procédure oyo o sala ki pozong sa defa na Kinshasa na temps wana facha zu pouvoir si quand même risquer ben institution zala ki na pointe mais bato Kabila bando reni nanu ozo ki complication na ba service à faire renseignement te au risquer ozo si des fois a pepina au signer nana ki simana yo fachi to kamere
il y a une vérité pour aux zones à des forts battre belé bando qui m'a bando ni maté que des fois aux zones naïe et puis n'est comment que Beric Mandala bandemi ko ça vraiment associé na yo pour na réussite arriver à il y a général de téléphone à Kinshasa ngai na utaki Japon tant na uti Japon na komi awa tenga to kende ngai lambio na mbilabel na lofombo na États-Unis to kepe na ambassade ba tsheli biso visa tant on a vendu moi moké na rozwa leki ya defa au Chirac pire leki na ngato zala kana bagonga mingi na vendu tina habité na minute en tout cas vie fois kita en tout cas parce que na moni via umeli kuna mingi fois zonga abi oui vie fois zonga na bi bo ayi leki pa ebisinga bo vie ko zonga na il faut beta moi masolo pe na ba conseil politique parce que yo moyi makeli ndenge ngabi yo yebi réalité via za na problème te via bana ko kene ba côté ba arua ceux qui ba lobe bazo ye kuna matibali bazo ye na seconde via bana ko akenda Lubumbashi bazo été donc il faut s'habiter puis il faut solo là na benga papa griffe parce que azaka moto mo la ninga pe moi mini papa griffe aye to solo na ya bisinga te un fumo producteur nazana conseiller par président il faut te tirer dans solo en tout cas que son âme repose un peu fumo tabata na bengi fumo tabata na bise non en tout cas na ina zone ça défaut yo le cause ali conseiller culture ya président et là on ko yebisa biso abi non na tuni déjà président na tuni batunyo son assurance à 100% ngabi OK na bandi petit na bengi kulutu na bise kulutu en tout cas la minute yo il faut zonga na mboka parce que assurance c'est ça à 100% mokonza mboka c'est andimi pour na solo na conseiller ya culture ya président de la république na bandi ba démarche tu na ça na ngamo d'abord na mi parce que soza producteur il faut yo moko d'abord o tchaka pambu na ndobo o boaka bon o bimisa ta mwa lianga bon après so pambu no esili o sengi pa baninga boyelanga pambu bon na tchaki pe mwa pambu wana benga eloko liboso na bino na zona responsabilité à business class na ye ya makamino so wana nga mona sali yango ta on a sali yango bo mo makele le badi bru na mona ndeko na nga yeri parce que biso nyoso na ba Eric Mandala to za mo mingi ba Eric Mandala ba Rami Misi ba Jojo Mandiki ba Johnny Lopez biso nyoso to za ba na Nairobi to za na moi amour moko bo biso nyoso to uta na Nairobi to sali sanaga ba mona mona Eric Mandala bien ngai nembuta boni nga bibia bia na yakamba mbangu na villa wana emba na villa mais non imuta zonga bi oui abi mbuta ngamna ozo responsable ya Rotana en tout cas to keni na bien parce que on a za kulutu na biso moi paquet to bimisa to sala makabwe marché abia OK pas de problème azo de suite na Rotana après aller to zinga ina fumu tabata na Montana vous avez na benga sur Montana na Kabose to ko se planifier ba on ba ke aéroport nga na keti na 12e mairie na zo 400 bata moto parce que na mona ki malgré tout ozolo ba mais ko banga pe zali mo buki o bo signer ka ko bi mais na 12e to na 10e mairie na IDPS te na kenda ki je crois 10e si je me trompe pas 10e mairie vous va combattre IDPS te na zo ki bato ya moto na zo ki wana donc combattante te va combattre OK na zo ka bata moto bazala ki wana na zo ki 400 bata moto 400 to pesi ba mo eloko to biso ngi note to zo kende na aéroport après aéroport Rotana pour ça la moi cortège moko ya moi bien OK ici après papa griffe pa pesa ngai donc à 200 ça perd to yoka ina ebu na sale pe ona ko sala un plus ba ça perd tout consort bon na boy parce que to mona ke mona ekoma ki à part ba Montana ba Kabose bango ba signaki po ba yebi wana kurutu na bango ba signaki benza ba Montana na Kabose ba cheki un plus ba kepe na aéroport tout consort et puis c'est là na yo mona po esala mo elengi faut signer kaka bata ba moto to longo na bango kuna directement Rotana bon et puis c'est là tous na Marc Tabou na fumu tabata ba on peut aéroport tant to komi pe aéroport bon ezaki lo mo yeli sécurité to komi kuna ba to so immigration pe ba komaki mpe na moi d'état
ce monument où tu koloba était wazalaki patron ndenge bato bana koloba patron anani ya président où tu kolongwa tout consort bonabo et comment qui oh nana ko kotisa ye nana ko sala bo mais lokola conseiller à président culture que son âme repose en paix azalaki wana maktabu pa signé ba koti na tarmac to koti wana tangwa bimi donc c'était comme ça bimi mbala moko cortège salamina tirota donc c'était comme ça. Les solo il y a le chauffeur il y a que Kabila est chauffeur des fois zara na lokuta to bokundaka na bino ngaka obozonga mboka omoni de to solo on a ndinga pena la vérité ko kundu baté parce que des fois ça kufi non na ina loba omoni li solo tant ba lobaka est-ce que des fois azalaki patron ya Kabila omoni lo mo ba lobaka lingolo ba vérité pas nzambe que lo ba vérité pas batamokili posoko kosi nzambe o kene na faire kolinga ko sepelisa batamokili te bon donc vérité non belinga ba nzambe yebi pegi alobi vérité jila alobi vérité là on doit dire nzambe aloba mwana ngazala na mapamboli kozala na sentiment to moni vague moko boyeye mu pepe moko boyeye yo pe oui azaki chauffeur ya Kabila te tango des fois azoki neta ou wala ngam na belage na Kenya siso beta na Kenya ke na Tanzanie mutasala ki ndeko na ngai ka mbeje temba ba makambo wana kutezala itatikala osala eloko wana te parce que batu baye ba te lisolo ngo ezala ndenge ni ba makambo wana ezali te et puis c'est des fois baka monita musubolo baka Kabila sali baza président de la République so alingo tia paquet acha paquet mbongo moni sala ba blague na bilo musume mbongo so bani ba tia yango ba ko tia yango kaka isiko ozali ba ko sala pe mabeka kaka isiko ozali donc lisolo la ko to zapper yango po ezaki ya solo te bokomi na Kinshasa ba production belé quand l'autre ba clairement comme une incompréhension VDF qui mpanzi na ya a évolué hypothetically balamo reçu maman Bilabel carbone qui na ndenge ko pema na to opuna vraiment au manager pe pour produire Bilabel na banzi Peggy Naza producteur ya batu nyonso oyebi na betsa batu nyonso eza kaka defaut te eza maman Bilabel te oyebi na betsa Kofi na betsa Kondolo Papa Wemba na betsa Kondolo Tabulei na betsa Fali na betsa Fere na betsa Wenge Muzika Mesomer na betsa pe moi ba artiste ebele international Shaggy na sala ba Jarul na sala moi implice na makambo esali culture. Alors, voilà, ça y est, kulutu na wana zamba liboso te o tamso moins incompréhension ya analytique. To sala ngwe belé. Donc ya biso ko to koluba no ko te bato ba yebi biso te tika bango. Donc soko meyi ko to yebi sa o. Jo mususu manda chante akenda akuta no vini ni bo ni leg no jid manda na défend ya yebi sa manda. O ya ngana lek na nga jid ko kotaka yango te. Donc zala l'écart. Ya biso na to yebani ke no te nga ya soki na fâché. Na vani na kwe na ngai legi pa vani na kwe na ye tozaka na temps tozonga na do webi wa singa famille te benda naka mais kata na raté donc c'est ça jeune tana le lot aussi opportunité yo zana yi ça sur la vérité ba question eza yanga ba réponse ya yo des fois kufi atiki mwana te atiki moi cité richesse atiki biso bilamba na banzembo yemba oyo oyebi vie malamu. Est-ce que via Timo va parler via Tongate pour et le connaît sali pas te belé moi passé pardon tout nous question parce que yonde aux ala qui parmi bateau aux qui proche mais na vie na général des fois secrétaire lui ça pas vérité moni balobaka ceux qui vous en équipe locale à Barcelone ou bien Paris Saint-Germain ou bien Manchester na Ronaldo a sa vie privée na ye ba joueur mususu soki ba po ba sa vie privée na bango na musala nyoso watu basala ngana kulutu ba no sala musala ya showbiz OK note na zui paquet na chi na pesivier vie paquet on a repesa ye na yebi na ko tu na bo vie ndenge nini te leki nazo zela na mwa bo na bendi mwa biloko boyo mais nazana doit na contrôler yango à 100%. On a sa vie privée na ye. Oyo ya ye privé.
o asomba ki mo eloko moko mibale misato wana etali kulutu defao donc ya ngai na place ya showbiz tokoza na mwa makambo mususu tosoi na kulutu ndeni te na bende mwa bilo mususu côté nsele na bende mwa bilo mususu côté boyo alors nga na yebi ke note par na nga na kulutu eza mingi par ya showbiz alors azape na par na ye na bato ya betaka na bango kati oya vandi pe yake note bon ndenge nini des fois asala ki bo donc c'est ça oui Gilles Nsana obeti sur la showbiz bakization pe mai moto Gilles Nsana yo na vie bobetaka so yorbi yo na vie boza ba PD visa biso yo na des fois boza ki ba PD monsieur ba baloba ki frena yo za ka moi c'est des fois yo moi c'est vie yo yesa biso so vérité parce que mutu akufi poto to baloma ba vérité ole ba batuna ngo lelo e makaka to ye ba ngongo ba vérité ko bomba pe vérité po to bombi e mapeka na poisa yo sabi so vérité yo zaki mo ça défa en tout cas na ina biso lo moko 1 et pendant na ko sala ngote poser abomination na respecta moto ba bengi nzakomba et puis c'est là so tuni et lo bana ngo jour mususu to utaoza na makambo ya Kondolo Tabulei. Ils jour na Béatrice. Le 17 était bon. Le billet qui n'a saï on a 5 na bana vodka moko bo ba ngo gin na zaki na autant comme on a été na zaki na moi na zaki na copine ngai saï ya gaga kurutu ko mena masanga ya CC ya mobutu nga za moto balobaka elanda nyama ekanga nyama eyana nyama eleyaka nyama donc na ko sala eloko na ko loba te devant Dieu na olaninga malamu naza moto o balobaka elanda nyama ekanga nyama eyana nyama elamba nyama elia nyama mais yo peut être moi si na yo te est-ce que na bana parce que bota o marié bien en tout cas na balate mais na bana mi bale oyo yebi balanda elo ngai monte na moto yebi soki note to kende ngana ko yeba mais population etuna aux exclusivités je ne sais pas yo ba na TVT ba question na otuna dali o population population otuna yango population mutotuna Gilles Nsana yebisa biso vraiment vérité richesse nini de fois tikeli ba congolais toi tikeli bibiso na Congo Gilles Nsana yo ndongo def de fao kaya miziki to ya bilamba et puis soki ya bilamba on proposer gouvernement to famille nini pour beaucoup le seul moto ko affronter vieux beaucoup la forme et def de fao bilamba peut tout monde a fait beaucoup surtout que ndab to yora ke des fois so côté na garde-robe na ye donc côté na chambre ba bilamba donc ko bela misu to yebite soki na musique nini o ko sala boule nini oyo boza nango po comme ya des fois eli monter comme éthique la patrimoine soki pe ya bilamba comme ya des fois eli monter éthique la patrimoine yebisa biso. Oui, et là on a envoyé na place wana omoni ce que au talib artiste minene ya monde moto kwa Michael Jackson so ko tuni producteur na ye awoye so makamu mingi tali production so ko pas producteur à Michael Jackson o tuni Michael azaki na nini awoye so ke note o nga na yebi. En tout cas, Zaki chanteur moko monde banaye ko banga ye makamuna banaye ko respecter o ngana yebi Mike Tamso Zaki kana bona. Côté kulutu na ngai des fois elo na ko yebi sayo azaki moto d'abord o yebi yango bien azaki tango azaki na jeunesse awutaki na grand zaiko azaki parmi moto ma meilleure vedette côté danse na côté koyemba. Et puis c'est là na vie privée na ye na ucho yebise lo mo na vie privée na ye oyo des fois atiki bilamba mingi atiki loko boyo atiki bandako atiki boyo na vie privée na ye benza wana ben na za 100% na ko kokosa yo te wana tutuna nani en tout cas wana eza ko tuna lokwa moto akei on laisse ça dans les mains de Dieu
Oza na to tuna mutu te po ya si akei oyo lingo tuna za yemoko obeza na ibadi mususa ko za peta ata yo ningo zabo okoza pe na mo parcelle mo bo soma mine mitano mais po yebisa ngo pa bato za mo pasti surtout na ndenga mabete ba Congo oyi mibala ba Congo ndenge bazalaka akoza aza na biloko na ye akoza na avantage la kisango te il faut tchaona mutu na yo donc siko wana siko il faut yebela ngo ndenge wana mais siko so tuni ngai via za ndenge nini la production n'est pas ça là. Là, je peux te dire, donc c'est ça. Jules Sana, la question de la population de la Jules Sana, tant que vous na Kinshasa, vous avez un def. Et ça là qui va tout passer, pe mususu, c'est pas là qui paie. Jules Sana, vous avez mbalamoko, tout le monde a yo, vous avez def des fois. Dans l'activité à chef de l'État, beaucoup de gens qui ont caméra, bakabund, bo politiser des femmes, bo politiser des femmes, bakize yo muto livré des femmes et pas ya Kabila, dont des femmes empoisonnées. Selon Barimé, je le dis ça au conditionnel. Il y a on a tout ni. Tu peux pas l'obliger. Bikota kota na bino bitambola tamona bino boke pa fachi bolé boke ba kini bolé yango te lokisima kamboye batu musu ba lobi ke soki bobe banaka na viete o ngai o interdire via voyager na ba condition wana via nga kufate yoko répondre makamona ni so ni na ba question bateau ni tuni mituna o Jinsana. Ouais, en tout cas lora liboso na robanda ndengo lobi pa ya président na biso ya kala Joseph Kabila. Il faut que nous ayons Kabila d'abord, il faut qu'on ait une page. Parce que moni tout le monde, toujours bête à l'histoire, mais tu es baraté. Natango et Bandaï ko yin des aïe makelele. Ce qui Kabila za na mutema mabe. Achara on a mutema na ye. Alingo ça défend mabe na Kenya ti. Oh, grande. Oh. Papa, yo kana biselo moni. Mbongo, mosoleza na ba montant. Les gens ont montant, les gens ont montant. Ou ils ont noté, ils ont tigné les producteurs de Mobo et Mondele. J'ai besoin de produire des fois en Australie, dans Bamboga Moussous. Et à côté, on sait la bino ma bangona. Mon yer mosso toujours là-bas. Et là, ils ont aidé Mboga na bisoté et ça, on a ma bémingi. To beta ba masolo Moussous. Oyo na kibo moto boto zomona ezabo soloté. Toujours que na on a ma kamoro boya bienté. Kabila sokia za ka solo lingaraté. Kenya wana na ndenga mabete Kabila seba na coopérer pe na ba autorité ba Kenya oui bien monter si tu as ton nom qui est pe Tanzanie via que n'est pe Lubumbashi via que n'est pe Arua nous sommes na ba dirigeant Kabila te ko sana mbongo te ça na ba somme ce oui contrôler aux alate ata bilo rolia bo contrôler ngote donc ba longo la bongo équivoque et longo la ngo na ebiso bien ko saka na mbongo te mbongo chargera bateau mbongo pe air moko bo muto azo pesa yo au moins ndira komi 2010 muto azo pesa mbongo ebele ba somme au moins na komi 2010 alors pour basalo mabe ba osalo mabe na seconde biloko d'abord il faut longola ngo et puis c'est là ndenge yo loba ya président na biso ya siko Fachi Beton il faut tia mutu na yo biso to vani mingi na mboka bapaya na tawo to so na libana na mboka bapaya to zonga tezo sa biso mabe oza na Kenya boko ata mso uti Japon ozongi na Kenya uti États-Unis ozongi na Kenya au moins na bonne année ba master ba Kenya ne ba zio ba Kenya bino na province na bango na mboka na bango biso ke na ba province na biso te ça et ça biso ba be mingi mais so yo landela pe histoire ya Bible mingi au moins na note nzamba tinda Aaron basunga Moïse ba chaipwa donc c'est normal. Nani Aaron nani Moïse? Ah mais Moïse est minute eza Fachiti. Oui. Oh c'est qui? Ah je ne sais pas. Oh oui mais natanga Moïse maintenant boudé Moïse. Biso za tetite ya. Bana Israël maintenant boudé Moïse ndenge nini kutu. Obimisi biso na désert il fallait buto songe pas Aaron. Je ne sais pas batu ba tuni ba question mingi. Pekinta sa tuni la biso je ne sais pas. Le producteur le plus beau de la diaspora pour Oyebi de forme malam. Selon l'investigation, au biso to sali
toyoki que des fois akufi na Covid bato musu balobi attention mais information oyo zui des fois akufi na nini et pourtant on va gérer artiste na yo na ba voyage ba déplacement malade nini vi abano bela mingi pour lelo to ko croire na résultat ba médecin. En tout cas longa na ko loba ngata on va gérer vie ezali na diabète na tension bilo mi bali wana nazaki soki na moni ke note eza bien te en tout cas au bêta concept au voyage GPT parce que na yebaki même paquet yé pena bo ata paquet tout il fallait to kende moni Côte d'Ivoire na Cameroun tota ozwa ba vaccin na sermbi labe moi paquet ya kiti na biser lokwa moi ba vertige ezali et loko ezo senga to sala un mois na no paiement to zo avion te pro de paquet ye yo bika ser na yo lo chocho ngoyo ngabite ser lokwa moi ba vertige ezo sala to za na mboka donc c'est à dire quoi parce que na yebi loko to uti kozwa na tali pena moi âge ya ser ndenge mati kozwa mbongo lobi nango e osala bino mbutu parce que mon avion tango zo matango tango kita soki âge poussani eza na tension lobi tension nango za nini moi âge soki poussani moi biloko esaka bo pour so koti na avion koti na mode mususu parce que tango okita ozo sentir que noto bimi santé no ezande mususu tension tala mutu nyoso mataka avion so bimi na ba âge poussani tension esala nini e mataka donc c'est ça quoi. Donc pour Nangaï, en tout cas, n'est na ebeli parce que ba autour le wapé tant ba sala ki examen ba mona ki tension na ezali kolo besoin ki na diabète et puis ça va y avoir vaccin na Covid donc c'est ça. Mais est-ce que vous avez qui a contact avec nos collègues non producteurs parce qu'il paraît que Christian Ngani l'homme a battu zoki cop ouais contrat wana est-ce que yoba qui peut contrat moi aviez na ko sauter ngai na solo na vie les 11 b de 12 mois oyo na kulutu na mois na Abidjan kombo na ye Jacquino na bengaki a présenté pas de fois kuluta ba jine ça na benga wana leki na ngai a benga che vidéo via bano ye benanga je lensa na ezonga ndako soki mabezali ya kato solo la mfumu apa benga mfumu to crier wana tout ce qui a bu ngabino vient na obenga pona za ko na osala mo ba soirée ba chaque fin du mois en tout cas toko ranger donc ce to sisi bo sisi ba conseil même toko se ranger donc c'était comme ça et puis cela na yeba kité mutamema ke kuna moyena la de l'ensemble pour ça na ko sauter et ça était parce que na zaina idée ta malade nga mutaye ko benga je crois ça boyeli bisunyo so mardi non donc mutaye ko benga mardi ezaki na auto ibsa zakai ba basu tangwa bengingai. Et puis c'est là que bengi camarade na moi na boîte na Douala et puis c'est là donc ya ngona to menga ko landela moi moni moi ba place moni ba bazoloba nga mutu la tine camarade na Douala azwa ki assistant na ye ya malade ya sali moi vidéo ya omone to publier pas ba mais yona boziana Bosola était parce que bazali pena bozi betelo lisolo te kine bazala ki moi qu'est-ce qui s'est passé là-bas na Cameroun avant général qui est Douala. Bon, en tout cas, on a un grand-père tout solo là qui t'a on va outi bailler, na bien grand-père. Abisingaye, na abisi grand-père na ocha pe abi oui, ocha na defa o mais na moni nzoto ezali bien te na Cameroun. Ngapu na sepela ki te ndenga ke Cameroun. On a grand-père. Abi na sepela ki ata mokete do na yokana ki te na ye ndenga zo kende Cameroun. Ngabi abi pour kende ye moko besusu. Pour kende ye moko abi nzoto ezali bien te, il fallait pas akende Cameroun. Ngabi désolé kulutu. Bon, tant qu'il y a le baki bongo, bon, na monnaie quand tam sonné via belaka, moni so yu mutazo bela diabète, la tension à béli et le traitement va resolver bon. L'homme propose, il dispose, donc c'est ça. Donc on confirmé que via Covid, la tension. Au moni nazali dokoto loté, mais au dokoto la lobby, abi ali Covid, diabète, la tension. Ce qu'on a eu des amis balé, diabète, la tension. Na vie tension ni matarandé ni moi lo muke soki a siliki tension ko mata alors soko yebiete o lingo sala moi lo ko mo bo pe a bienté a les tensions et on est continuer boya ko c'est lo musu bo moni que notre comme perte donc c'est ça je ne pas comprendre yo sous système na parce que ba rimer zaye que yo za PD moi c'est à défaut mais tout le monde sous que au comment
producteur manager et Mambili Abel bato musupe ba lobby que yo comment Robert na mère tu comprendre te aux awapi pour permettre la vérité aux bima pour la question aux population et tout na il y a sans tabou pour répondre biso pour micro niveau au ligne Mambili Abel niveau de coacher aux managers ma solo tout le monde onrait bato musuba longole qui faut qui pédé on peut que nous avons double sim pe tu éviter ni le ko répondre bato ba longola mais qui faut qu'on a mutu na bango ouais pegi na oto ebisa yo ngala li moto yo na oto ebisa kanga lingalo na oto ebisa yo moto alandaka nyama kanga kanyama aena nyama alambi nyama ale nyama kanga lingalo na oto ebisa ngala moto alandaka nyama abomi nyama aena nyama alambi nyama ale nyama ngai ser mbilabel ayebinga kala siko 20 ans ngo ayebinga na mwa muke aina ba 24 do za ser ayebinga moni tangu ser mbilabel azoya ata musu na yepona ozoya kino beta na Kenya mwata musu basi ba obundelanga mwata musu basi beli ba obundelanga na ba Kenya kuno mona na yo zoko bomona mwati mutu abeteki mulangi ju musu kutu mwati mo bo indien buzuele kana ki bambinga nini mulangi awa na vimba ni siko conseil les na poko na robimana ko vimba ni tout c'est bila belle mais qui nga siko na comprendre te na moni ba chinois moko ba kolela siko be indien no pe spaye na moni ivoirien no aye siko na kosuka wapi nga ya no na kokomi kabola ndenge nini ndenge za conseil pesa na poko siko li se vimba ni bo siko sa ndenge nini wana be yangi na bo jeunesse ozola na ngai wana o na oyebisa yo mukolo okuta na ser bila belle oyebisa habisiko na moni asoki wi basi chinois azolela na moni indien yona kuna vimbisi ya kongo bondelo na moni kenyen ko to azopeso barapa opesa nga barapa siko nazo yeba te concert na pourquoi na koyeba ndenge nini yo pe producteur liste vimbi boy da wana za ser nanga kati vele azaki pire vie nanga donc vele tango aye ko ya suka vele ngam na zoye nga na zo responsable na koki ko sala yango te naza ekolo ya vele na koki ko sala yango te eza impossible donc il faut que mutuno eza impossible na ko sala ngote bomoni batuka kati oyebiti na betisa batebele na betisa kofi na betisa papa kondolo papa wemba zaiko oyoko zo ba fali ba fere mo pe na za ifere tipegi pourquoi pas olobaki fere pourquoi ndenge na ko mona na mbila belle na ko parce que sera ningo bimisa mo ba jeune yango total ke note ba jeune ni ba pa ya balinga kapo na za na mbila belle encadré donc c'est ça moni yango o anile ba concert ngoza le 31 wa na même ligne au sein de batbaroson ça bambongo to ndenge nini pour concert annulé non concert les agile 31 concert les souhaité to zo sangoma wa makasi po na uto ibiso kulutu defa za ki kulutu na ngai omoni batu mingi tamso ko mona defa o vandi ozotala o lobeti pe di solo defa wana azana bato banyoko mais lokwa leki na ye atoba Jacques anyoko mama kasi nazaita msutoza na mboka bapaya na bazimbabwe wapi jili ndenge nini bo kurutu azaki kokwa defo ezaki pasi ezana leki lokwa ba Chirac kokwa defo soko talibien omoni ba kabose monda ba Montana omona ba bazana na moi respect moko boyo ata bazolo ba bazana discipline moko boyo via azalaki ta musubo va noter ndenge nini na bomi na orchestre avant to ken États-Unis ja oui tuna kabose wa yebiso na Montana na bomi orchestre wana bozaire ni 0 oh nini on a aucun musicien moko boy basona ki bona bo quel choc on a ba visa des États-Unis ngana ba passeport nyos au monde ate ba Montana na ba kabose bazana ba discipline mo ba di ba musicien bele bazana wote je ne sais pas matanga ce que vous avez n'habite bazo ana kin ba olela wapi poto moni ba copie ko makasi ko ba musicien au moment na ba ministre to ebite OK poto zo lela yuli ke le producteur de la diaspora, producteur, il y a des fois où normalement dans l'organisation à famille, je ne sais pas toujours dit na éviter est-ce que aux organisation ton et puis l'organisation quand tu as ma copie belé bon c'est pas seulement on va parler banini voilà la vérité est-ce que ba caution na cop tu vas caution na cop et puis ba congolais na diaspora ba matanga za parce que na kina to moni atate place mo ba sangana ka matanga
Ton famille, expliquez biso na nous. Famille et lobi nini en attendant le gouvernement kota masolo et puis pesa biso na nous pe mo ba idée pe ton réponse et ya nous pour na ba obsèque ya kono moyi. Ouais, en tout cas merci beaucoup na banzi na auto solo là na président Donald na solo pe na leki ya defa Antoba Jacques auto solo na na bi côté na biso moi bateau to uta East Africa ozi Kenya, Tanzanie, Zambie na ba homme d'affaires nyonso. Na si to ça rappelle lo na biso un plus auto ko se contribuer mais nani Antoba Jacques pa bisenga aweza na vie dialogue aza ko se planifier na si ba kozala tam susu na ba musicien mususu mo ba limisa tout ndé ba ko se planifier en tout cas ba ko ça rappelle lo mo bien kala mingi te mo ni mo we asiakei ezate ko benda na ko sala boyo kala mingi te bozo ba information e oleka na très bien donc mais na quantité ngana uto biso ngana za mingi côté ya moni VDF avani mingi na Kenya donc na zana batu na ngao ba uti Kenya tout consort biso nyonso wana East Africa na go gérer batu na ngayo wana to sala contribution na biso to ko luka so to ko pesa dialogue to pesa dialogue ya za responsable mo nyonso za normalement il faut na voyager mais na vani na no po batu na biso nyonso funa benga ba nyonso to ze belé donc barami amisi ba Jojo Mandiki ba Gigal Zenga Mambo ba Pito ba Johnny Lopez to ze belé o to sangana to chamwa quelque chose après to repesa parce que moni système qui sasa ko yaka mbutu te ngana za producteur na sala voter il faut la na moi logique mo bo eza dia na fan Kofi afuta nyongo nao Kofi Olomide moni lo to tuko lo ba wati Kofi Olomide za artiste moko so oza producteur bani musala sika oyebi yango te boko swana na ye na si yo sumona na yo mtu so sumona na lega na télé na finga Kofi mais avant Kofi amata kendi fo futa ye na sitango makamango uta osila na Kenya pour avoir kota na Kenya do baboya ki liboso na yebisa ke non nga mukolo kozonga na Kenya na koluka to sala ozongisa obeta concert pour na récupérer mbongo na futa donc concert ba refulaka Kofi abeta dans saison na za concert na yo bon yebite oro yo annoncer bato nga sikona annoncer so bato yebi on bien te to rappelle ka bato te bon yebi on za concert nanga oyo mona ya bakaba ba danseuse bazongisa Kofi ezali concert nanga o ka cho futa nyonso te bon ne yo yebi le rose penza Kofi Olomide nga za no cha avion o matio futelo ezana ba artiste on se faut chana mutu na yo fallait pour pas faire gola Kofi Olomide Bilabel ozu ba video sar et baza ebele o matsala on avion to pesa on ça le buto to bien monti mais tis kombo non te nano azongisa te to ko na sire ta avant il fallait mettre na Kenya concert bato mususu mais bato on peut ba koka ki makamo za butu na osolo na ye poto ba un plus nini abeti langa conseil pour nous zonga samoso langa c'est pas donné à tout le monde mona for baksambo mususu muke bikolo nani yo te ngam na sala pertiti parce que na zongi sa omoni na ina yebso loko mo boyo oui ngam na sala pet ba bien na somba parce que na sala publicité na somba ba bien omoni bien mutu mo wa ti Kenya ezaka na Kenya Airways eza $950 so ozu 20 personnes 23 personnes ozo business la $3000 so ozo sa ba to ko ba Kofi Olomide faut ça moi paquet moi $80,000 il faut y cacher ma billet publicité permis tout consort sans sponsor si yo buto les canons avait événement mi ba na auto sala mi label na bien mission bon yo mon sponsor na sena ngana mais ba comprendre peut-être mbongo zo wa puis je ne sais pas comprendre au salaire musala nini pour mon ba producteur za na ngosu zute na Kinshasa ba producteur ba sila na bango ba ministère ba beta na ba coproduction mais yo zong si va on a mona ça na production présente Milabel mona boy mbongo zo zula na batango pasi au salaire musala nini mais ba mona on dirait mais noir moza na sima na yo ako mikolo komi trop Jama Kabunde pardon limisangai tika mokonzi na biso Jama Kabundu aza mokonzi monga na bien que l'homme sage aza na sagesse mingi nenga saga mokonzi sala wana za l'homme sage donc bakonzi faut boki la ba on ba flair na osolo na ba bien pour boki kende et kende ki toko 100% à part production na business mususu netini na business belé na business mikolo to na système va fermer moi tomate moi ndunda moi ba bisi uti kuna ba panzia on a système ya ba supermarché parce que so ça production aux la production te yo bi production za na ba retour surtout rumba
au piquer crise aux bana bateau au matsaba en avion mutumo akufate il faut ça mais nzambe production biso salaka il faut tchaona mutu ezande mona ba ouais l'équité faut tchaona mutu ya biso ba kiso artiste à Zimbabwe Kenya Éthiopie donc il faut ça attention il faut mettre la maboko bato lokola ba fali pupa ba faire gola ba kondo batebele ba kondo papa wemba ba mbila belle ba tabulei ba nyoka longo ba wera son ba jibem piana ba za mo ebeli faut mettre la maboko parce que au monde on sali 7000 personnes tam so 10 congolais non sona ba kenyan au sarana te sans sponsor mais autre la nyonga mise mo kote lozana autolo wa makambo arambo wati tena na tunio ba production zo beta zo futa ba caché normal yo mo yebi domaine wana do yo sana kacha boîte ya domaine wana soki ezalaka mwa mbeba parce que moi et lo ni ezalaka ta monsieur ko zala nazo na artiste ta mususu na chaki na bet sur les 7 mais so yé les 7 té mon le roi na Kenya ezalaka ba date monsieur ça ba le 24 et ba le 25 oui na date mo boya bien té mais moi distance on a son na texte à concert libanda moi so moi incompréhension yo zala ki nango donc wana ko be ngote note na na nyo oui ba note incompréhension zaki to succès na biso mais bo betata li solo ya li wa teler mo bo na kono de fa ah jini sana ngam ko na kufa ezala bwe li solo li wa betata to te parce que ba musuba lobi ke muto yebi testament ya VDF zayo yebisa biso non ko bombelo te non en tout cas là on a ko bomba te jour musu to tambola nae to kene na banque faina na bimsambo na binda na kenena no manager o tebo za pardon banque za yo no bakangi bo na lunch time yo kai pro da fumu ngaba bango kutu mivo kutu balar na ngaba lare za na ona ba poche na lali na ngata na kufi na lar na ngai ngaba banque si omoni balo ibi lunch za ba ke tangwa kolia kwa omoni lunch siko tozo zela yesu son fumu donc en tout cas na ko constater les choses to beta na kulute za ikango mais quand on est sur ça, quand on a des soucis, on peut perdre des moutons, on a des soucis, on peut perdre des moutons, on a des soucis. Donc c'est ça. Tu pour comment perdre mon accuse pena yo na ngati. Wana za omoni babilo mususu, omoni oyo tu na ngai tina lekana na ba telete ko ya lo baba nonsense, biso lo baba buzoba. Babilo mususu pegi so ozana ngona, omoni lo rezo bo makongo bilobi la lobela. Oya sentimo balolo ba ya komoni bato bili bazoza na maelection moi lo moke so oza na problème de notre de mona e boso moi lo arabu na otolo ba sona za ba bele na bana na kele ka we ya so moi na za moi parce que je lui donne beaucoup de respect ayebi yo ki wana petit na nga asala pe moi implice au bin sa quartier la tête era ba Suzuki na ba Sam tout ça va tourner na Kenya alors côté bo il faut na soigner bien parce que tant que tu as la production, tu as groupé d'ima. Merci Tokomina Souka Gilles Sana aux alliés producteurs, managers, il y a artistes et musiciens ébélés, mais aux acquis plus trop comme manager peut produire artistes et musiciens des fois au Tikabiso, il y a un que Mokile Sengaï que en exclusivité mondiale pour les canaux na TVT. Merci de quand même au corps de biso exclusivité oyo na ebité soki likamunini ozala ya robakisa pour te dire que ozana passe na mutema au kati ba rendez-vous na yo au kati ba production nyonso au kati nyonso tiba okunda nanu VDF na ebité soki mot de la fin pour na bokabwanya ngai na yo malgré ça pe forme aux autres tigate na ebité via tikela ki mo forme aux autres c'est pas tailleur to opena isa pena o ya boutique to somba pour tout monde banana seti na likolo ba pièce malgré matanga mozo petaka ba pièce et via yo sombi via pas somba ki to ndenge nini pour n'habiter ba mushino to mona likolo ba forme belé pour aux autres tigate malgré matanga toujours en mode toujours bilele na habiter message nya sur globa. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et là, on a on a biso nyonso na population nyonso ya mboka na biso eloba na monde ko na ngai Colette Nzinga alors soki tozo solo la likambo etali éducation ya être aimé nyonso photos za l'amour alors na eloko nyonso likambo nyonso oyo ekweli kondolo bifao moto na moto atire les sons
baloba soki église ba voter ya yoka abi o azana mato ya koyoka ayoka o azana mutema kondimandi o ya mabe ya defao pour mon nyonso azala na sainte ulongoli o tuzo solo no tuzo ko mite ya biso ba petike na bomoi o ya mabe ya defao boaka ola nzela na mais o ya malamu ya defao appliquer à mon polo besala implice o ide bandi ko nyonso donc tozala mo soki ndeko na za bien te niveau solo na ye ki bo bando chama kelele mboka mo ye yo kanaka bozana mo te ça la bien te na 5 ans que note 2022 congolais nyonso na chaque coin azali soki mo ninga za mabe ko filmer na note beaucoup mon na solo la na ye dialogue et les nyonso vraiment ka tozana te tozana boboto des fois c'est accueilli tika biso ba boto tika na mokili total état mo biso tozana bilobela te sentiment ko lobeza okolo ba non n'importe quoi next oui lundi olandi ngai pe okolo ba na yo pona sentiment ba YouTube na bino profiter aux moi eloko ke next olandi next oui lundi parce que na ye ba jour monsieur excusenga il fallait aller au beta na Kenya donc il a place au Texas ba kamutala ka ya fondation moko boyo donc il a to kuta ina il fallait abengisa vie de faire au beta pourquoi Nazaki choqué, il fallait présenter des femmes. Oh, wallahi. C'est quoi le babou? Wallahi, na commencé parce que musicien fallait beta papa aye donc na biso to kutani lelo conseil déjà lelo na poko et puis sanga choc. Beta papa aye on dirait bazala na des femmes. Ba tondi sa musique il fallait azo présenter des mon il faut lobela la vérité ya bato na tant que ça na bon. Fallait présenter des femmes ou à la grand frère na biso o bango ba sali biso to zolanda poto koka bota ndenga lati bota ndenga bini et puis c'est na ndenge vd Fabina na ba nzamba pambola bino nzamba za bino ensemble donc à coup de stopper concert mon état mo Jean-Baptiste azo komisa Jésus-Christ il fallait sala na des femmes tant to zomina vd nasi batuna vie def interview mo abi bana ba misela bana ko ya na Kenya mtabeki sana fali na côté de fali te ko izala polémique ngamo na vivant faire c'est pour le thème mozolo faire pire ngara be abe anga mutoto ya mungu donc ce qui défaut ou ce qui fait la commis vie ngene ni bona bo faire mutamina na défaut na biloko bela ebele ba kilo mona futi ba kilo na ye ayi défaut biloko bango tous les deux ba petit à défaut donc longa votre polémique au quotidien na ti. Merci beaucoup Gilles Sana. Bon contacter parce que yo numéro nous peut s'arrêter au moins on a raté ah tozio na pas si awa ya ko sakana te to pour le monde nous a pas si Gilles Sana même muto alinga cotiser pour na matanga ke baba ko liambo pour matanga muto oui ngai Gilles Sana bon cotiser ndenge nini te pour na matanga za ndenge na muto lo banoti ngana ko zomwa responsabilité ya batu na biso ya libanda ba Kenya ba Uganda Tanzania ko ça cotisation mususu il faut que voilà ba contacter vena biso dialogue ye mutaza en tout cas talimini makabo kisasa pona makamyo so ngai na groupe na ngai nyonso na uto ebisa toza mo ebele ba Jojo Mandiki ba Rami Anisi ba Jenny Lopez ba Eric Mandala toza mo ebele ba Jigal Zengamba toza mo ebele to ko sala ko ya biso après ce qui ndenge na solo na petit frère propre ya defa onani Antoine Jacques to ko yibanto yo mto ko zongo bien to pesa nani dialogue mais va communiquer quand même te communiquer au Liban non ti bato baza ko na makambo itali bato normalement ça on va passer dans communiquer on n'a pas de problème Nangola tomoni Pambuki d'ailleurs se préparer pour nous laver des FAO tomoni ba te belé ba s'organiser dans ba pays mais notez bien nota bene matanga ya des FAO et comme copité chidate parce que keba goliambo nga matanga surtout ya Congo ya mpangi pese mpangi kiyanda kokwela yo keba koliambo ya matanga ya defao elingi epesa bato mususu cop basoma mapangu na mituka chef de l'état garant de la nation papa lobaka le peuple d'abord le père avait promis aux gens que defao rozonga pour na rumeur o le kaka il paraîtrait que chofa manini nzoka pe ezango lokuta Jules Sana oti ko éclaircir biso yango tolingi était matanga de fao eleka en bonne et due forme ndenge bonora papa Wemba Shungu Wemba Dio digne de ce nom
Nabi qui est chef de l'État, garant de la nation, son esprit, le corps de Fachi, c'est dans la culture. Mais l'esprit, c'est dans la politique. Donc nous autres, il y a Fachi, et ça la culture. Pour la culture, il y a beaucoup de biso. Mais mon lit, mon aïe, et ça la politique, parce que ça m'a kila. Il y a le vieux B52, Moukonga Koba, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Jules Sana, honoré biso, Tosololi Malamu, OACP une émission. Après ça, même, merci une équipe technique, Gauthier Ndouani, Christian Mbungu, et puis Gilles, et puis Bill Mouké, caméraman professionnel du Sénat Oumkassar avec 90%. Sans oublier petit Ange dans pointe, toujours combattu mais jamais abattu. Merci beaucoup, na honorable Zachary Baba sur les députés sans frontières et opérationnels na lobbying au Sali parce que gouverneur Gentini Ngobilamba rappé à lobby à Rochamisu pour Fachi Beton à Osala Solo pour corps Yamouei corps ya général et Zonga pour Akino wa Congolais Balilango en bonne et due forme. Jules Sana, merci beaucoup. Oyo lobami a ezara vérité. Ba question zaki anga ba réponse yaye. Le propos tenu dans cette émission engage toujours son auteur et non au diffuseur. Ndenge balobaka na latin odin ritu dum metuan qui me haïs pour vous qui me craignent. Tchikicha tchikicha. Tcha tcha. S'il vous plaît, abonnez-vous.